Allô, allô. Allô, allô. Ici, la radio Mibange. La radio Mibange Oyo. Avant de ça, la témoignage à quoi l'Adolphe Longomba, le souverain. Oh, le pango na yezali na 125 rue Bonza. Oyo, moi si oyo aboma ye comme na ye, abomi Adolphine avant na rapina 11 rue Lompama Talangai. Yango. Famille eboma à quoi l'Adolphe Bangango. Donc après 60 ans, bandimi que bango mutu aboma à quoi l'Adolphe. Ma preuve union c'est yango. Ma preuve union c'est ça yango. Oh union surtout ma preuve. Donc oh misala, oh to sali. Pona kolobela makambo ya à quoi l'Adolphe. Oyo lopango na ye ezali na 125 rue Bonza. Oyo babomaka ye na 1965. Baboma ye na 1965. Angwana nazo pesa nani bambote na bato ya 125 rue Bonza na bata mungali na pesi bino mbote. Ngai komo na nga Clarissa Kwala. Awa après 60 ans oyo papa na biso akufa, bino boyebaka papa na biso na 125 rue Bonza. Papa na biso yango. Azalaki enseignant. Azalaki directeur à l'école à Poto Poto. Akufa en 1965. Et tant akufaka, biso tozalaka nani bala mike. Awa maintenant to koli to sali ba recherche. Et il repose que ezali famille oyo et pas ya bala moto ba boma ye basi misato oyo. Na mwana oyo. Complicité mususu ni mwana oyo. 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 Oh, souka na vampire oyo. Oyo, souka na vampire. Donc, Akwala Adolphe yango yo. Bato ba boma ye. Ezali abomi Adolphine avanda na 11 rue Lompama Talangai. Azali na avion na yo ya ayaka kanango awa bona na Allemagne. Maintenant, oya katikati wana ni enfant Marie Claire. C'est bien clair. Donc enfant Marie Claire yowana. Maintenant, oyo nde Ngala Antoinette. Ngala Antoinette oyo azali mwana inceste. Donc basi mi bale o biro, moi si azala katikati wana mama na bango. Maintenant bana mi bale wana moko ya boti ye na ndeko na ye ya mobali, moko ya boti ye na mwana na ye moko. Donc maman na inceste, c'est-à-dire awa tozo lobela famille oyo Clarissa Kwala, famille oyo sala bondoki, ezali n'importe quel bondoki te, ezali bondoki oyo bino otanga kana kati Bible o balobaka que Lot alala na bana na ye balala na Lot basala lignée yango ba Moabit bango ngo. Lignée ba Moabit bango ngo. Bazali awo. Donc bango kuna balala na bana na bango. Balala na banoko na bango. Balala na bakana na bango. Donc kuna ezana limite te. Soko boti mwana, il faut lala na ye. Wala kindoki na bango. Maintenant kindoki na bango wana basala na ba petit gris. C'est-à-dire sexualité et puis ba petit gris. To so l'accès bino déjà ba petit gris ezali nini? Ba petit gris bango ngo. Basala na ba petit gris. Donc bazala ba deuxième monde. Ba uta na deuxième monde. Donc ba am nyonso tout e bota manakati ya libuma bomi Adolphine, ba uta na monde oyo. Ozana sous la terre. Oh ba petit gris. Maintenant histoire ezali nini? Histoire ezali que ndenge bango ba bomaye ba kamata permis d'occuper, oh ya 125 rue Bonza, permis d'occuper.
ba changer ba tia na kombo ya mwasi oyo ba bengi abomi Adolphine mwasi oyo abomi Adolphine donc ba bomi akwala Adolphe sili bakamati permis d'occuper ba tia na kombo ya abomi Adolphine wana nde yaki o bango basalaka maintenant tango basala ngo sili awa maintenant na 2025 bana bakomi mikuli bana bakomi mikuli balobi bon tosala sikoyo radio mikuli soki tosali radio mikuli maintenant moto na moto a s'exprimer parce que biso toyebaka te ndenge papa na biso azalaka parce que mikanda wana mpe toza nango te. Or comme famille oyo elia ye en complicité na ba petit gris basala bakisi na mwana ope na kati o mwana oyo azalaki na soki un mois tango papa na biso akufaki mais ayaki déjà na bondoki parce que oyo mwana oyo papa na biso atiki ye azalaki na un mois bazwaki ye wapi bazwi ye na kati ya monde oyo ya ba petit gris abuta kuna maintenant tango mwana oyo boye komo na ye Anastasie Denise Alia tango abotami na basuki na nzoto suki ebele na nzoto abotami na mandefu mais suki ya mutu ekolaka te suki na ye ya mutu ekolaka te azali na mandefu epi nzoto na ye mobimba eza kaka suki na suki donc suki ya nzoto ebota plus que suki ya mutu ebota te. Donc ye zabulu oyo ba vampire ako jouer rôle ya nini ya ki vampire c'est-à-dire ba ki ko jwa vampire pona ba sila na kwa la Adolphe il fallait ba ki na ko jwa mwana oyo azana na deuxième monde oyo azali vampire donc abomi Adolphine ayiko bota maintenant mwana oyo la vampire maintenant tango ya ko kota la kati ya libumu tango ya ko bima maintenant ndako lia akolia akwa la Adolphe wana nde oyo bango basala na ba petit gris parce que akwa la Adolphe esprit na ye ezaki makasi problème ngo ezaki nini ezali que na kati ya bondoki oyo ya sexe ezali que il faut yo lala na mwana na yo mwasi ou bien na moi o lala na bano yo moko so bota problème ezaki wana maintenant tango mwasi ya kwa la Adolphe alali na ndeko na ye moko ya mobali baboti maintenant Ngala Antoinette yango yango baboti maintenant mwasi Ngala Antoinette tango baboti Ngala Antoinette bakoma lo parce qu'on a papa na akwa la Adolphe que tia mwana wana komo na yo bongo ko étouffé que baboti ye na kana baboti te ya lute ngana osala ngango te bango yo ne makolo ba mais yo osala kata ki dokina biso il faut sala ngo ya libite ngana osala ngo te yo oboti mwana na kana na yo bien que mwasi yango azali mwasi nanga bino mbale oboti mwana yaki nani bongo te c'est-à-dire mama ya mwasi na ye aboti mwana na ye moko donc na kana ya mwasi akwa la Adolphe donc koko na biso aboti mwana na ye moko maintenant mwana ngo abimi kombo na ye Ngala Antoinette maintenant mwana ngo bakolinga sikoyo papa na biso atia ye kombo ya lobi nonga nako zela complice na ba inceste na bino te aboy maintenant ba yiko sala nini
balobi maintenant na mwasi ya kwala Adolphe que lala maintenant na kana na yo moko ya lali susu ye mwasi ya kwala Adolphe lali maintenant na kana na ye moko aboti susu mwana bali ko le parce que na kwala Adolphe siko mwana wana bimi yo kopesa kombo to kopesa te yali na kopesa parce que nga il faut na assumer bali ko pesa maintenant bali ko bota mwana inceste bali ko pesa pe kombo ya kwala mazali akwala te azali mwana inceste mais ba pesi ye kombo ya kwala parce que bazalaki marié maintenant ba comment exiger que papa na biso maintenant a dévierger que bano yemoko boti ya le tenga na osala ngote maintenant mwana oyo ya inceste oyo papa na biso apesa kombo a éduquer payer ye maintenant tant akoli ba komo loba na ye que yo sala inceste pe na mwana na yo yo boti ya le te na osala ngote lala na mwana na yo moko e ba condition ya bondoki oyo tozo explique oyo ya le te na osala ngote aboyi na ye maintenant oyo avant en Allemagne Denise ye maintenant balobi na ye que lala na mwana na yo ya mobali ya lali na mwana ya mobali oyo akoti maintenant akati ya bondoki yango parce que aza na rôle ya monene ako jouer ye Denise oyo balobi na lala na mwana na yo mobali ya lali na mwana na ya mobali maintenant akoti sikoyo akati ya bondoki yango donc bondoki yango sikoyo ekomi sikoyo ya remplacer tata oyo ya ko buma bango bakomi sikoyo boye tata oyo bango basi babomi ye maintenant histoire oyo ngana ko raconter bino lelo ezali pona na expliquer bino radio ya bakuli oyo tosalaki ezalaki radio oyo eko bimisa maintenant ye na poisa parce que ye azali vampire ngwa boti yango radio mikuli maintenant radio mikuli esali eyiko bimisa maintenant nani eyiko bimisa Denise oyo avanda na Allemagne azalaka nde vampire ki vampirisme na ye oyo ebimi maintenant na kati ya bafoto ki vampirisme na ye ebimi na kati ya bafoto maintenant pas n'importe quelle photo ki vampirisme na ye ebimi na kati ya quelle photo oyo asalaka mariage na photo oyo asalaka mariage ki vampirisme na ye ebimi maintenant tango siko ki vampirisme ebimi na mino oyo ya mikuli ebimi maintenant na photo oyo mino ya mikuli ebimi maintenant ye rôle na ye nini rôle ya mwana oyo suki ebimaka na nzoto nyonso mais na mutu suki ebimaka te azala mandefu bauta ko na deuxième monde maintenant rôle na ye ezali nini rôle na ye ezali ko détruire biloko nyonso tout o bana kwala bakosala c'est-à-dire ndenge ya bandaki déjà ko détruire akwala Adolphe parce que ayakaki na mission na ye oyo awuti na ngoy pa ba petit gris ezali ko détruire akwala na lignée na ye maintenant lokola ya ça détruire akwala esili en complicité bien sûr na réseau na bango maintenant il faut à détruire maintenant bana akwala nyonso omoni c'est pas parce que yo botamina moto maman moko que bozali tata moko que bo wuti pe bino nyonso tout na deuxième monde donc yo ya wuta na deuxième monde maintenant siko na radio mikuli maintenant ebimisi maintenant na polele na poisa to ko ngwata ye to ngwati maintenant ndingini pendant que biso tozo sala radio mikuli ye azo kamata biso tozo tinda ye ba audio tozo sala yezo kamata ngo maintenant ako kena maintenant ko kena ko ti yango e pa ba petit gris akena maintenant ko travailler yango na ba petit gris maintenant but ya radio ezalaki que comme tozalaka na ba contradiction belé to se comprendre que te to utiliser outil o ba bengi WhatsApp
comme ça moto na moto parce que tu as besoin de kutana te bato nyonso tu bavanda ka place moko te moto na moto atinda audio na ye mpona baéclaircissement mpona toyeba kote bafaute ezali. Or bato oyo bazali déjà na kati ya bondoki na bango oyo balia Akwala Dolph bango bakoka koloba te parce que bango bayebi que bango doit liaki Akwala Dolph et bango mpe bayebi réseau oyo nyonso eyebi que bango basi bachange mikanda ya Akwala Dolph mikanda ya lopango ya 125 rue Bonza ya Akwala Dolph ekoma sikoyo na kongo ya bomi ya Dolphine bango basi bachange bango réseau nyonso eyebi. Maintenant il faut basala sikoyo nini, il faut pas détruire maintenant bateau yo nani bayebi te que bango basi bachange mikanda, il faut pas détruire bango. Maintenant sikoyo oyo avandaka na poto asali nini alobi que ye atindaka baconteneur na ye ye atindaka baconteneur na ye asalaka na l'hôpital a étudié électricité mais atiki électricité oyo ya étudié akoma okenda kosala na l'hôpital asala na l'hôpital mpona nini parce que bainitie ye na mama na ye oyo akosala mpe na l'hôpital général donc asala na l'hôpital awa ya balmo. Comme aide-soignante. Maintenant, tant que ça va contenir ici. Et pas y a un bombaka, dépôt na ye pas y a un bombaka, biloko na ye ba conteneur, et zaline na sous-sol nangai. Maintenant, tant que y a ça conteneur d'ailleurs, y a abimisi biloko nyon surtout et continue à casser conteneur. Or, tant qu'il y a sali conteneur na yesili, conteneur eke, nga maintenant na kati ya bongo na yebi que biloko na yeke. Or, il y a sali nini, akamati maintenant biloko a ye ko tia na kati ya sous-sol nga na yeba te. A bloqué maintenant sous-sol wana bio koko kote sute a bloqué ngo bien. Maintenant jour mususu nga na bengi. Tant que tozo solo là, yé maintenant zo yeb sanga que mais yo yebite nga binini. Avec même biloko nyonso tu ekenda kite? Ha? Ote biloko nyonso tu ekenda kite? Ngai na tiaki biloko na sous-sol kuna ezali sur na place tenga hein? Donc nga tenga na vanda kawa biloko musu ezala na sous-sol kuna, oyo yaka ko tia lisusu. Mais bon on depuis kala kana pa no yebsanga te. Ote na bosala ki omoni lokuta. Wana stratégie wana bango basaba lambi déjà stratégie wana. Maintenant la kena sous-sol kuna na ke komona effectivement ko fongola te. Biloko yo iko tia wa Or ezali nini? Or ezaba petit grille ya tikuna. Yo zo mona ke ezaba carton, mais ezaba petit grille ya tikuna. Ya tiba petit gris na sous-sol nanga, atiba petit gris. Yozo mona ba carton. O ngai na sala ba conteneur nanga, na tin bino yebi kopo ya bangulu no. Kopo ya bangulu. Bato bazo sala musique na bango, mais bazala bangulu na bango. Wana peka kopo ka ndinga moko. C'est-à-dire ye akoma na réseau na basi oyo basi ba initier yako texte ba am. Bon ba texte ba am ya bato. C'est-à-dire ba joba am, ya Akwala Gisèle ba yi na yawa. Maintenant ye le kola ça dans l'hôpital ako joa maintenant am oya joa dans l'hôpital kuna pona maintenant akye nango na Congo. Bo yo ka maintenant lisolo. Maintenant ba am oya ko joa oyo boye. Oyo maintenant ya iko kanga maintenant na kata sous-sol nanga na ba petit gris pona maintenant wasila nanga. Na Clarisse Akwala. Or, entre-temps, bazo tuna kakuna na Brazzaville kuna, mais wapi mikanda ya lopango ya 125 rue Bonza. Oh, mikanda lopango ya 125 rue Bonza wana ifo boke lukangola na meriba, ko lukala na meriba moni. Maintenant, tango ba moni mikanda, mwasi oyo abomi Adolphine oyo, akoni kolenga. Parce que ba découvrir mikanda. Maintenant, yoka maintenant version na ye. Alors, biko, le gars va découvrir mikando yo. Oyebi mo yibi soko kangiye ezakandi wana. Akuma pesa version mususu.
oh ye oya akeko découvrir mikanda ye alinga changer mikanda ngo pona maintenant texango. Bon maintenant si il faut le bango na Clarisse Akwala est-ce que Clarisse Akwala kondima? Or tant que yazo le bako il faut le bango na Clarisse Akwala est-ce que Clarisse Akwala kondima? C'est-à-dire azo le bala monsieur que ça la action biso to le baki wana rentrer en action ya makambo o biso to le baki wana oyo maintenant sikoyo il faut le kola yo zali vampire yo c'est na Clarisse Akwala ya koti maintenant en action en Allemagne pendant que kuna na Brazzaville bazo lobela makambo ya ba papier ya lopango ya quoi la Dolph ya koti en action pour la nanga parce que ya za vampire maintenant leki ya papa na biso leki ya papa na biso oh papa na biso leki na ye ayi ko kota en action ayi ko loba que non mikanda oyo bino omoni na mairie et koki kozala na kombo ya bomi ya Dolphine te parce que ezalaki toujours kaka na kombo ya à quoi la Dolph. Mais comment se fait-il que puisque leki à quoi la Dolph a kolana à quoi la Dolph a yebi que yana ya quoi la Dolph a somba lopango ngo ezaka na kombo ya quoi la Dolph te ya kufaki. Donc ekoki kozala te que na 2025 ba ko découvrir mikanda ngo comme siko na kombo ya bomi ya Dolphine. Non. C'est que les yiko bima. Tango sekele bimi oyo vampire oyo akoki lisu ko sala action te parce que action ezalaki que basi ananga pona batika ko yeba que ba changer mikanda ya lupango maintenant tango papa na biso aleki ayiko loba que te bango ba changer oh makambo bino mona na mairie wana ezali okuta ezali okuta ezali bongo te batika tango mais le pango oyo boy ezali toujours permis nango ezali kaka na kombo ya quoi la Dolph maintenant ezali jugement oyo liste ya bana nyonso tout ezali et puis ezali susu na procès verbal o basalaki que bana batikali na leki ya quoi la Dolph tala sikoyo côté bango nyonso babimi na polele babimi na poisa famille ya lukuta famille ya moyibi ki moyibi emoni sami ye oyo avana kana Allemagne oyo maintenant ayebi su ndenge ya kusala te ye avana na Allemagne ye moto balobi ko ye vampire asala kuwana maintenant oyo déjà basi bangati bango déjà na Congo mais oyo maintenant oyo atika na Allemagne wa ayebi su ndenge ya kusala te puisque oyo basi bandimi ko tango papa na biso aleki ayi alobi ko te mikana ngo ezaki na akwala dof ya ndimi alobi oui ezaki bongo ngana changer kango c'est-à-dire ya ndimi que ye mutabomaki mobali et tango ya sa ndimi déjà que ye mutabomaki mobali moi si oyo o babengi alia oyo azana bandefu oyo abuta na deuxième monde akoyi siko appliquer te tala siko bakwe tale pa bango bakwe maintenant sikoyo biloko ezala na sous-sol kuna na bengi ye na lobi yaka ko biloko na yo ote ngana ko sala conteneur kaka ngana bilo kutana yo lo kutana yo ba petit gris bazana na sekunda yo ti ba petit gris parce que comme na bina e petit poteau maintenant yo lingo dela yo ko yako biloko na yo vanda kana Allemagne ngapa na vanda kana Allemagne ngana yebi ndako na yo te pa yo vanda yo yebi ndako na ngepa ngana vanda ka maintenant yo salinga ku oyibo tianga ba petit gris nde yo salaka nini yo salaka mafia ya kotekisa ba ame ya bato atekisaka ba ame ya bato ezali mafia monene mwasi oyo atekaka ba ame ya bato yango oyo ateka oyo aboma papa na biso bango yango bateka ba ame c'est-à-dire basala navette entre bazwa ba ame ya kuna bayiko losa wa badi ame ya ndeko na biso Gisèle oyo akufaki ndeko oyo akufa bango adi ame na yeba yiko tikawa. Donc moi si obino o mwana oyo azana voiture na butu ayi na voiture na ye na butu ayi atiki ame wana maintenant oyo mosala yeko jamena ba ame ya saka na l'hôpital maintenant siko mafia wana siko batindaka siko na Congo tala maintenant biloko ngo yiko kanga masiko na sous-sol ya Clarisse Akwala maintenant opesi mbwambo aboy
nalobi na ye yaka kokamata biloko na yo, yaka kokamata biloko na yo. Otenga na komi kozela, ozela nini? Ozela nini yaka kokamata biloko na yo. Parce que biso to sali radio, biso to so comprendre te. Biso to sali radio, mais comment renvoyer nga ba audio o nga moko na sali, o nga na yebi ko ezali voix na nga, o mokili mobimbe yebi ko ezala ka voix ya Clarisse Akwala. Mais comment renvoyer nga ngo au lieu que yo sala audio ya yo Denise, oyo Denise, yo sala audio ya yo, otinda opesa version na yo. Mais comment siko yo comment kamata ba audio na nga o renvoyer nga ngo. Maintenant tango ya renvoyer nga ba audio wana. Et hier maintenant l'information, information ezali, information ezali que hier a travaillé que ba a travaillé que a détruit que biloko abato. Hier rôle na ye a détruit biloko abato. Et puis mosala ye ko ça du vampirisme. Et ba le binanga tala na kata photo na ye wana ba photo na ye. Okomona ki vampirisme ngo bima. Effectivement, na photo oyo ya sala mariage ki vampirisme ngo bimi. Na ko le bane tala yango. Aux vampires. Et c'est quoi ton bâti? Et yo moto boma papa. Yo moto yakaka ko achever papa. Et yo zali mwana ya deuxième monde. Ozala mandefu e botaka. Et tango ya salaka mariage na ye oyo, mariage yango pese sila. Mobala sa pakata. Mobala pakata. Ovana na vampire ngini. Maintenant siko boyo kalisolo. Ki vampire ezani, ezali que Koko oyo akufa tango akufi na 2003 azana tombe te a besoin de tombe te parce que akota maintenant na kati ya Denise Koko oyo azana kati oyo akota na kati ya Denise avana na kati ya Denise Koko oyo azana kati oyo akufa na 2003 azali awa na kati ya Denise awa ye mutasaka ki vampirisme maintenant Koko na biso mobali yangoyo mongwa ye maintenant omoni na mandefu non ye maintenant ba tie pe na kata Denise ye wana nde mandefu ebima mandefu oyo ebima kasiko epa ya oyo za message ezali message so bon omoni mwasi azala mandefu maintenant il faut que tu na que mais dinga nini ya azala mandefu. Il faut que tout na bakolakisa que mais ezali parce que bakamati mongwa wa batina kati na ye angwana mandefo ezo kola ndenge wana. Donc ezana ba entité mibale ya mongwa wa na donc bakoko mibale ya mwasi na mobali bazali na kati na ye et ye mutazo jouer rôle wana botuna na ninga photo oyo ezalaka wapi ezalaka na mur kuna na Brazzaville na 11 rue Lompama photo oyo c'est-à-dire photo oyo ezo symboliser mwasi oyo. C'est-à-dire photo oyo ezaka na mur ya bomi Adolphine na 11 rue Lompama a travaillaka nango pona kopesa maintenant indication na Denise. Donc Denise azali oyo mobali oyo et Denise ba azali mwasi oyo azana katikati oyo. Et nani azo manager bango ezali mama ya Denise yemoko. Donc bakoko na ye nyonso tuni bale bazana kati na ye parce que yandima bondoki. Parce que yandimi ko lala na mwana na ye moko mobali. Parce que faut ndima, so on ndimi maintenant comment il fonctionner. Donc ye maintenant a continue maintenant na kati ya vrai bondoki wana maintenant comme a wuti nani na deuxième monde azana na ba faculté wana maintenant bakamati sikoyo bakoko oyo batie maintenant na kati na ye simbi. Maintenant ya comme aussi sabato. Maintenant rôle na ye ezali que tango Clarisse histoire vraie hein ezali te que bato baso akufa batango bazali kaka bakoko wana mutu baso akufa ba livre oyo Clarisse akomaka yango na ça ba livre belé na komaka. Maintenant yeso ka kamati ba livre na ngai ake maintenant ko yindi sango yeso ka kamati ba livre na ngai ake ko yindi sango maintenant boyo kana ni lisolo ake o yindi sa ba livre na ngai. Maintenant mwasi oyo ba bengi Ngala Antoinette oyo mwasi oyo
moi so babani ye wana maintenant zo loba que Clarisse Akwala teki ça ba livre na yoto mona ngabi na comprendre. Donc ba livre dango na pesa na Denise oyo yake na kopesa kango maintenant na monde na bango pour maintenant ba noircir kango. Et lelo maintenant bimi na polele bimi na poisa ba bango ba vampire. Donc yé mo sana yé ko noircir. Maintenant na sala qui va jeu en carton pona ba to ba beta ba jeu wana en carton. Maintenant ba jeu wana moi si oyo Denise va en Allemagne akamati yango akeko pesa maintenant na monde na ye. Et maintenant ba pour l'accent tala ndenga bomi Adolphine na 11 roues lompama azolia ba carton wana oyo zo sala wana azolia yango. Mais comment moto ko lia ba carton? Mais parce que baza ba nyama yozo mona zana forme on ndenge ba homme animal na kata Bible yozo mona ya zana forme ya moto mais en réalité bazali ba homme animal homme ezana kata Bible. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Mon peuple périt par faute de connaissance. Et tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Vérité en goût. Vérité en goût. C'est-à-dire, au Kosala Moussala, Ezalina, Denise, comme on a dit, à détruire. Moussala va détruire. Yé Moussala yé va détruire. C'est-à-dire, il faut comprendre que Yé Moutaya va détruire à quoi la Dolph. Maintenant, il faut détruire maintenant, mais ça là, so ban à quoi la Dolph, parce que y a Zali, moi, à quoi la Dolph, c'est pas parce que Bimou Mouna Motolibou, Moko, Bozali, Tata Moko, hein. Non, c'est pas parce que Bimina Motolibou, Moko, Maman Moko, que Zali, Tata Moko. Non, y a Zali, moi, il y a deuxième monde. Zali vampire. Et bah, preuve en goyo. Et biloko pe zana sous-sol. Bah, petit gris bazakuna. Bah, âme, oh, ya, kedako kamata pe bazali kuna. Donc, bah, âme, oh, yé, à boma batwanga na kati à l'hôpital. Pour basa la cop na bango bato bambongo. Bilo zo mona moto que non, ngana zo sala conteneur, bozo mona biloko mais ezali wana ezali couverture. Pour na bango bazo sala cop ya monene. Ezali réseau monene oh bango liaka bato ba âme. Et maintenant sikoyo abimina polela abimina kwasa. Biloko Clarisse Akwala oh yako kamata. Pour na détruire oh maman na yako lia. Et comment détruire maintenant yé? Malédiction sans cause est nulle et sans effet. Ngana yebi ndako oya vana kate na yebite. Mais yé na tout mais yo pa ni otiaka biloko na et pas na yo mrote. Oh kuna ba balmu ba surveiller que nganga bien na comprendre. Au moins ni que azala kata misala mabe parce que balmo ba se ba yebi déjà que y a ça misala mabe. Balmo ba yebi déjà. Amana yako tia ngo awa. 99 jours pour le voleur. Jour ezaka moko. Pona mokolo biloko. Or, tango bango ba lobi que biso to le Akwala Dolph. Akwala Dolph akufate les morts ne sont pas morts. Akwala Dolph azali homme de lumière. Akanga kaka nani na bomi Adolphine. Akanga maka na bango. Alors bino ko loba vérité. Le pan on a bino moko tsoate. Permis d'occuper bino ko changer en côté, bino ko la vérité. Azalaka toujours kaka collé na famille. Akwala Dolph azalaka toujours kaka collé na bateau. Alors boko zongi sabilo konanga. Et effectivement 2025 ba eko zongi. Maintenant sikoyo abomi Adolphine na monde na ye, il faut maintenant changer mikanda. Va changer mikanda. Akwala Dolph a récupéré biloko na ye et permis d'occuper ça na Congo na ye. Angwana to sala ki radio Mikuli. Et radio Mikuli et pesi maintenant ba solution nyonso. Et lobby Akwala Dolph ba mikanda ya lopango na ye et ko zonga na Congo na ye. Parce que abomi Adolphine abomi Adolphine oya liaka ye
abomé Adolphine yango. O avant na 11 jours lompama o aliaka ye asa ndimi. Donc il faut donc ça biloko ya akola Adolphe. Ya 125 rubonza. Maintenant ye moi je suis avant na kapina 11 jours lompama. Ayaka koteka ka ba ami ya bato awa. En complicité na nani? Na vampire. Femme vampire yango. Yo ko ke l'hôpital, ozana malade makasi te, mokufi. Moyeba te mena kufi ndenge nini? Mais parce que femme vampire akuna azali aide soignante. Histoire vraie. La preuve n'y a surtout les amis. Et maintenant, la carte il y a 125 rubonza. Bande ko ya 125 rubonza na pesi binombote. Ngai kobo na nga Clarisse Akwala. Oyo, ezali mokolo lopango. E mokolo lopango azoloba. Alobi que na kati ya lopango nanga misala mabe esengeli peza la kuna. Esengeli misala mabe ezala kuna te. Awa yasa alobi deja na nani? Awa Akwala Adolphe. Asa ke kotala abomi Adolphine. Ake kotala bango. Alobi bino boko bimisa mikanda wana na kombo nanga moko. Asa yebisi bango deja. Alobi boko bimisa mikanda wana na kombo na ngai, na kombo ya Akwala Adolphe. Donc, bino bato bozova na kati ya 125 rubonza. Akwala Adolphe akobimela bino. Akobimela bino pona koloba ke ngana azali kola lopango oyo. E bino bokosa biloko mabeya te parce que ngana azali mwana nzabe. Nga bazwaki nga en otage na ba petit gris. Na ba petit gris. Mais awa siko makambo nyonso tout. Et comme maintenant clair. Sikoyo tomoni siko nini tomoni enfin Marie Claire abimina kata nani abimina kata Denise azaliao koka mwasi azana kata Denise koka mobali pa azana kata Denise et basi ba préparer que coup pona ko sala awa ki vampirisme et siko ebeti poto et bazali ko suka ndenge bazali wana bazali ko suka ndenge bazali wana donc ça raison monene réseau bandoki réseau o bato balala kana ba bana na bango et maintenant awa siko to comme la R ya verso R autonomie ya bato bango bakoki ba exiger na bato te que bato balala kana bana na bango moko bango baboti et ce que boy maintenant ba ko tina yo vampire maintenant rôle nini yako jouer ye rôle yako jouer ezali nini ezali que comme bino boy ya komi ko jouer rôle ki mama. C'est-à-dire, bande ko nyonso tout o ba boy na bango la na bana na bango, ya komi mama ya bana wana. Maintenant, yende ba benga ke matabisi, c'est-à-dire soki yo bali, ya ko la na mobali na yo. Ye, comment ne matabisi? Ya ko le bana mobali na yo ko yo zaka mobali na biso, ngana za matabisi, yo ko la nanga. Ale ya lali na mibali ya ne nyonso, ye. Pona azala mama ya bana oyo bandeko ne bazobota ye. Maintenant o ya mibali bango mosala bango maintenant ko dévierger bana o bavana ke pa ya 11 jours lompama. Juste wana vana na Allemagne ye wana ko dévierger maintenant ba bana oyo bavana na kati ya 11 jours lompama. Maintenant, nga lokola na botaka mwana kuna, na tikaka mwana na yaka lekola wa, etango na zongi, na yiko kuta ke, makamba salete lekani na mwana nga. Na wina na sali makamboyo. Nani asali makamboyo? Bazolo bate. Maintenant, awe komi clair. C'est-à-dire, ye, tango nga na tiki mwana kuna, ye oyo. Ye maintenant, akomi ko coopérer na, tata mwana oyo nga na boti mwana. Ye. Asoyi pe lopango na yeba permettre na tata nga na boti tata aboti na boti ne mwana. Yo. Maintenant ye comme sikoyo ye za batabisi. Donc ba sali anniversaire à lokuta, ye moto comment inviter moto nga na boti ne mwana. Ye. Parce que ye a comme ko remplacer sikoyo boye bana nyonso tout o bazo boya ko kokota na kati ndoki. Non ye a comme siko mama. Ye maintenant ko akomi maintenant ko si sabino bana et soki bino wolobi que non
bana na biso basala ba mariage ya makamba saleté te ale ye a ba duye ba tina liboso ya koloba ko non ba ko sala kaka parce que ngape na za mama et maintenant ko permettre que bango ba lia siko bana na bino à partir ya ye angwa to le vite te donc ye maintenant so détruire Clarisse Akwala pour maintenant le ba bana ya Clarisse Akwala comme ya ye alors que ye mo kazana bana alors que ye mo kazana bana mais ye a commis ako sala ba inceste na mwana ne moko ya boti maintenant bano ya Clarisse Akwala bazana Allemagne wa ye mutazo détruire mais comme ya yebi ndako ya Clarisse Akwala ya ko tia ba kisi na ndako ya Clarisse Akwala donc akenda pe na bandako ya bana ya Clarisse Akwala pana ko tia ba kisi pana bana ya Clarisse Akwala ba koma siko komona que ye mama ye nda azali mama na bango mais Clarisse Akwala za mama na bango te. C'est ça la sorcellerie tozo expliquer bino. Et sorcellerie oyo tozo expliquer bino ya ba moabite oyo. Oyo nde vraie histoire ya Akwala Adolphe. Akwala Adolphe à vivre makambo tozo lobo. Donc tozo lobela kama makambo mutu mususu te. Tozo loba kama makambo Akwala Adolphe. Ngai komo na nga Clarisse Akwala. Donc bakamati biso monstre oyo bazwaki la deuxième monde. Yé moto maintenant a commis comme ça la kisi pour la déstabiliser maintenant Clarisse Akwala et pour la maintenant bana Clarisse Akwala ba kanisa que yé motazo propager que Clarisse Akwala ça na liboma ezali ye tala bato bazo propager bango que Clarisse Akwala ça na liboma maintenant bana na yo moko ba komi ko yina yo ba komi ko kanisa que maman ya bien ya vampire mais siko ba ko mona que mais maman ngo bino Rolanda maman ngo sera vampire yango azo sala ngo nyoso wapi na Allemagne azo sala ngo kuna te azo sala ngo awa na Allemagne ba ami o yazo yiba ezali ba amanga na mindele mais no bo yoka siko vrai lisolo ba ami ya mindele tango bakangami na sekuna ba koyi ko bima ba ami ya mindele ba komi ko bima donc yozo mona ba carton que ye motonga ça ba carton azo ça ba conteneur mende azo tekisaka ba eza ba passage ya ba ami ya bato ye mutazo salam oyo vampire yango femme vampire Denise Nastia Wanji maintenant botuna na linga Wanji lingo le bani. Parce que comme on est sur Akwala te hein, comme on a ye comme Wanji Nastia Denise. Wanji eli ko loba Wanji wamendi wana na kiteke. Pesa ngambongo. Séduction qui pita. So que yo zaka na mbongo na yo pesa kaka mbongo. Angona ya za matabisi na mibali nyonso ya bayana ye comme ya za mona suka. Donc na mibali nyonso ya jouer de rôle mibali nyonso bayane bazozwa ya za matabisi bango bakopeseka mbongo e balali na ye bapeseka mbongo balali na ye ya za matabisi donc ye moto akosala bino bakuba na kati ya famille ye en complicité na mibali oyo yo bino boboti na bango bana ezali ye moto azosala ngo mais bana oyo boti bazo comprendre te bazo yeba te que yabi makana tata na bino bana oyo boti bako yeba te que yabi makana tata na bino mais bako mona kati o yemo tazamu moto malamu o yazo sala bakisi pona zo détruire bana oyo bayana yeba boti pona maintenant basiba lobi que yo moto ko jo pouvoir yeba ko pesa ye pouvoir ngo zani pouvoir ko bako pesa ye zani ya kipitin c'est-à-dire yemo tako zala sikoyo boy reine ya kipitin ye reine ya kipitin ezali ye Wanji c'est-à-dire pesa mbongo maintenant boyoka tango ya botami ya yebi ko lobate que papa mama te ya lobaka que alia meza c'est-à-dire nako lia donc nako lia bato ngana wuti na deuxième monde na basuki na zala mandefu ngana yepa na ko lia bato ya botami azolo ba mama papa te hein? Ye komo na ye ezalaki alia
mais bato ba ko comprendre mais comment moi na yena ba suki belé boy na njoto et puis moi na ngwa le baka alia to ba ko benga alia et maintenant 60 ans plus tard ah ouais tu comment comprendre que ah moi na ba monstre moi na ba petit gris moi na deuxième monde ouais ra ko sala misala ma be yango aye na Allemagne donc bombe na yezana awa na sous-sol et yesi ko akangami ayebe isu ndenge ya kosala te parce qu'il faut ya ko jabilo kona ye et tango ya ko jabilo kona ye ni côté wana ba ko filmer et bato basala ba miso ba ko mona ko ba amezana kati kuna ye mutazo sala trafic ba am moi si oyo azo sala trafic ba am yango en complicité là non donc bango basalaka na ba petit gris donc oui donc antenne on a le barabino mais bino il faut pas comprendre antenne bino il faut pas comprendre antenne il y a 125 ribonza kuna ezali antenne ezali na 11 rue Lompaba donc antenne mususu ezali pas moi soyo donc ezali kama distance te ezali kamboti ndimba ko lala na mwana oyo boti donc ya sa bebisa déjà mwana na ya mobali oyo bota asa bebisa ye déjà pona maintenant quand la kata bondoki oyo pona siko bana ko teka ba âme wana nde pouvoir c'est-à-dire pouvoir ezali que bazolo bana yo que lala na mwana na yo oyo boti tala epai oyo papa na biso akoma kukufa parce que tant balbine que bana na yo oyo zo bota wana yo ko lala kana bango ya le bité na osala ngote ngana ko sala ngote maintenant bo yo ka siko histoire bon moni tozana métis ondongo Laurent oyo mwana wa bota na ba chinois tozala koko o ba bota yena ba chinois yango mondongo Laurent ba bota yena ba chinois et grand doc tango ba bota yena ba chinois donc kindoki awa tozo laksa kindoki ya ba chinois na kindoki c'est-à-dire kindoki dio surtout il faut alimenter ango donc oyo chinois kindoki ya chinois kindoki ya chinois na kindoki ya ba moabite esangani et pesi siko kindoki plus kindoki ya ba chinois na kindoki ya ba nani esangani ko plus awa siko ye oyo donc ba du kindoki ya chinois na pe batina kati na ye azape na kati na ye ye mutazo gérer awa moni na niveau maintenant nini international ye azo gérer maintenant na niveau international bondoki réseau ya ba moabiti bango mo et maintenant il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut rendre à César ce qui est à César. Donc coup et c'est là qu'il fallait ye asala coup awa vampire oyo ezali histoire vraie. Et maintenant ba suki donc alala na mwana na ye ba wuti ko oyo noko na ye alala pena noko na ye moko ba wuti ko kena na tribunal ba bandi ya koswana pona biloko donc noko na ye oyo alala déjà na ye akomi koloba ko mais biloko ya Denise eza yanga parce que ngana za mobali ya Denise parce que kuna ezali kamba homme de nuit femme de nuit homme de nuit mari de nuit donc ye oyo atindi ba voiture na ye o mobali na ya butu ya lebi ko ngana komo kamata ngo ekomi yanga ba kesi ko na tribunal kindoki bibi na polele bibi na posa donc bato ba ko sa kindoki ensemble ba ko kansa que bato ba ko mona ngote or ye aza mobali na butu comme ya sandimi déjà kindoki yango ya sandimi kindoki sa lali na mwana ye soko lali na mwana na we esili il faut prendre la sikona noko na yo noko na ye ya lali na ye
maintenant biloko na ye ezalaka pa noko oyo ndoko ale me yo koma mwasi na ngati yo luka suni bakye na tribunal mpoko efogwami ye amemi bango na tribunal ye amemi bango na tribunal awi tete biloko na nga tete mais yo so la déjà na ye mais so la na ye biloko na yo ekomi ya yeti ye amobali na yo kaka ndenge yo sala ngo na baninga soki ya na yo abali yo komo ko botola mobali angana na bana angana mais maintenant yo ko lala siko na noko na yo pa botoli yo biloko yo siko mimi na tribunal donc yo lingi do botola ka baninga mais yo lingi te noko na yo botolo ya yo omoni yo Denise mama mandefu mama vampire omoni yo bimina polelo bimina poisa mokili mobimba siko ezo mona mokili mobimba ezo mona bino siko ezo tela bino bobo tekaka ba ave donc radio mikuli radio bampaka ebimisi vampire ango ebimisi yango yo vampire ya mwasi yango antenne na bango azaliawa azalia na Allemagne antenne na bango bato babebisaka mboka bango yango abomi Adolphine Donald Mondongo bango oh vampire moi c'est vampire yango matabisi c'est-à-dire vampire mama vampire ezaka ye matabisi ezali kaka ye mandefu ezali kaka ye donc ça donc tant ça qui vampirise abimisi mandefu na ye akomo bali et tant ya jonga maintenant moi si soki bakomoluka vampire yango bakomona te puis so vampire yango ayakaki ayaki mobali ayaki na mandefu ntango bakodécrit bakoloba ti te tomonaki moto ayaki na mandefu boye na boye or ye ntango akenda kosala bondoki akoyaka na bondoki na mandefu luka mobali maintenant sikoyo ntango akojonga mwasi yo komona te donc abanda kosala badega na kati ya famille alia Diana alia bato ya quartier donc ye soki ale bato kuna esili aye na ye kobatama na kati ya Allemagne ye soki ale bato kuna na Congo aye kobatama awa tambola na mokili omona bandoki tambola na mokili omona bavampire tambola na mokili omona bamatabisi tambola na mokili omona basi oyo bazala mandefu basi oyo makolo na ye nyonso tu yaka suki na suki bilo omoni makaku suki ya makaku ezaka na makolo na ye na nzoto ye nyonso nzoto makaku oyo nde makambo oyo famille ya ndoki oyo ezosala donc likundu na bango basi bamélange yango na likundu ya bashingo ndenge ezali wana donc oyo mama vampire avanda na Allemagne donc oyo tozolakisa bino banani bamoabite baza bamoabite babimi na polele babimi na poisa radio mikuli ebimisi bango na polele ebimi na poisa yo sikoyo Nasia wanji pesa mbongo yango siko bimi na polelo bimi na poisa mobali na butu yango Donald obokelaki na nani Donald yango tango bandika balobaki no mais tika ka ndeko na tika ke na tribunal ti bato bako reverser mais tango ke na tribunal wana reverser donc yo mosala ko yibaka mibali ya bato maintenant soki bakamati biloko na okolinga te yaka kokamata biloko na yo tiawa nde ezalaka piège oko piège Clarisse Akwala o piège ke bana Clarisse Akwala esiko osuki bana na yo bakoyeba siko ke yo bimala kana na bango mobali bana na yo basi bakoyeba si yo bimala obebisa bana kana na bango mobali ndoki mobali oyo bota ne bana wana aloba noni alobi yo zana ndoki ngana ko balo te famille bino zana ndoki akosa te yango siko kindoki ne ebimi siko awa na Allemagne huko yango yiba ba amanga na pona ukena nango ya solo penza bondoki ebimi na polele ebimi na poisa esoki omoni lisanga bandoki esengelo belela bandoki obalia kwa na Adolphe babimi na polele babimi na poisa
bandoki babimi na polele babimi na poisa moi si ali akwa la Dolphe 11 rue Lompama yango yo oya yaka ko yiba ka ba ama wa yango yo oya yaka ko texte ka ba ama yango yo et bolobi que moi si yango azala 90 ans alors qu'à 84 ans ba banda ko dévierger déjà na 3 ans donc alala na mama na alala na noko na ye alala na kana na ye alala na mwana na mobali yango kindoki yango plus akuma pesa yango maintenant na oyo bandoki ezala moto mboko azopekisa bino kindoki te mais Clarisse Akwala avandi na Allemagne wa mais bino boko ya ko attaquer Clarisse Akwala tini botondaka te kipite na kipite lokuta na kati ya lokuta kimanipulation na kati ya kimanipulation e yango osiko obimi na polile obimi na posa obima na mibali ya eyene yango okena na la route du nord kuna na mibali ya eyene yo et maintenant sikoyo mobali na yo ya butu o babengi Donald amemi na tribunal yango siko obimisi raison yango yo moko obimisi raison yango na polele na posa okena na tribunal a mobali na butu donc adjali biloko na wana na tina et maintenant osuki ndenge ozali wana et soki omoni wanji Nastia et Denise moto a détruire biloko ya bato moto a détruire biloko ya bato yango de ye moto a détruire biloko ya bato yango ye moto a détruire Akwala Dolphe ye moto a détruire Akwala Dolphe et yango osikoyo obimi na polele obimi na poisa histoire vraie oyo ezali vrai témoignage et bandeko ya 125 rue Bonza tozoyebisa bino soki ezala moto ya misala mabe na kati ya 125 rue Bonza tozokebisaka ye tozokebisaka moto oyo akosalaka misala mabe wana na kati ya 125 rue Bonza akomona Akwala Dolphe akobimela ye akomona lumière ya Akwala Dolphe ekofrape ye lokola efrape abomi ya Dolphine ayibaki mikanda ya Akwala Dolphe ekofrape Denise elakisiki vampirisme na ye oyo aboma Akwala Dolphe awa sikoyo makambo nyonso to ekomi polele napesi bino losako napesi bino mbote a bon entendeur salut.